Interdiction ya Kofi de Braza eza nango mabe te, kasi koporte Kofi de Braza plainte wana nde na motif nini? Bandeko, kointerdire Kofi de Braza ezali kopekisa no ekipe ovale elobi Kofi de Braza tika kombo ya Kofi eya nango normal eza normal epekisami mpe te soki mpe Kofi de Braza alingi atiki na ete. Kasi bandeko, koporte Kofi de Braza plainte na motif nini oyo juridiquement baokangela ye? Motif nini asali na monde ya musique, na monde ya média, na monde ya comédien oyo bajuge bakovanda na baprocureur na bavocat mpo monsieur Kofi de Braza a passé à la barre? Nayebi te, bino boyebi? Kofi d'Angola oza baporte o plainte bapekisi yo ata kopekisa bapekisi te, koporte plainte mpe baporte te, se koyebani te, oya mpe na succès te, oza mpe na impact te. Ata Kofi de Kinshasa nga koti nayoki yo par hasard chez mokonzi nayebaka te kozalaka, mais Kofi de Braza bel et bien nayebi kazalaka banda kala mpe naya komona na nsima Kofi d'Angola ye mpe namonaka ye de Kinshasa. Atuka nayoki ye koyoka epa Karine Mokonzi la baronne na chez mokonzi. Mais bon, tokende na makambo ya Kofi de Braza. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, makambo elobami nayoki balobi te ke wuti pa ya Kofi, nayoki te, nayoki batangi bureau ovale, batangi ba Sandra Kazadi, batangi ba Mama Riva. Bon, wana eza bureau ovale donc ekokozala ye moko mpe le grand mopao aza d'accord, on sait jamais, mais balobi bureau ovale bakokotanga mpe bakokozwa décision selo bango. Baoyo baya na poto ta mosusu baignoraki to bango bamonaki bato ya liboso basignale baoyo baya na Kisasa. Baoyo baya na Kisasa c'est possible mpe bango bamonaki to bamoni te, me baweleli to babeti ye mosinzo, babetaki ye mosinzo na Kofi de Braza na oyo ya biso Mikwapin wana yali preno na ye ou bien surnom Grace Temo mpo oyo toloba makambo wana
azali ex parmi ba ex copain ya Grace Temo. Pour Grace Temo, en tout cas, akangaka bango na pake mbala moko. Abetaka bango partouze individuel. Akoza a place a on en inverti 12 heures à servir ye. A pemi mouke, to enchaîner mbala moko. Côté mousso après-midi a pesi, côté mousso na poko. Na mokolo moko a pied 3 personnes. Alors, les lopes bazalaka te. Donc, ce qui Kofi de Braza na succès au azanango. Pour Kofi de Braza azana succès. Azape mutu amonaka chweke. Azape genome moko bo. Alors, ça joue. Yango bomoni succès na eso ekomi lelo boy. Parce que vraiment banda tina mokola lelo makambo nekendeke mpe kitoko. Kofi de Braza aza reconnu vraiment na bato tu oyo balandaka musique. Ezaka mpo na komba Kofi kaka te. Mpo komba Kofi yango te moto esali ezala bongo. Non. Ezali rôle ne ya kicomédien sikoyo na konti ya Kofi na bageste banzembo babiloko ya Kofi. Donc bageste kutu totyaka na konti na ye. Yango moto etie ayebana boye. Mpo soki ezalaki facile Kofi de Kinshasa mbele nga nayebi ye. Mpo nga naza na réseaux sociaux chaque jour. Kofi d'Angola nayebi ye. Mais bon, Kofi d'Angola ye moko pa moni. Na komba Kofi vraiment efulaka nango bato bifulela te. To efulaka te fosala mosala no bien. Po Kofi d'Angola akomi komélanger makambo mosusu. Mais ntango abimaki akomaki komélanger te. Alandaki Kofi d'Angola de Braza. Parce que akanisaki yango eza facile. Mais nzoka eza facile te. Kofi de Braza amaîtrisa masolo. Ayebi kosala humour na ye na comédie. Likolo nango bakisa prière. Soki prière te bakisa manganga. Alors, donc, Kofi de Braza amoni na humour ya salaka. Oriazala. Pasteur lite ya pete. To lite ya kanda. To lite ya Braza. Yalobi pourquoi pas. Kofi de Braza. Alors, teko na biso abandi. Tango abanda Kofi de Braza. Naza sûr et certain. Bureau ovale et monaki. Ah. Tout d'abord, so bengama bureau ovale. Donc, bazolanda ndoi na bango. Ndoi na bango, oyo ezalaka kote boyebi kaka. Bango, makambo twelekaka na planète oyo, bayebi yango. Donc, bango pe, tango Kofi de Braza abandaki, bayebi. Tango Kofi de Kinshasa, yepa bimi, bayebaki. Ndenge Kofi d'Angola, adembela Kofi de Braza, bango pe, bayebi. Mais, balobi na Kofi de Braza. Alors, bandeko, kopekisa ye ndenge na lobi, ce n'est pas mauvais. Moto nyonso akokopekisa. Tolandaka na ba internet. Bato ebele bapekisaka na bakombo na bango. Na Rachina Karine Mokonzi, bapekisa na komba Karine. Ba oyo bayoka batika. Ba oyo bayoka te batika te. Totalaka bato ya ndenge na ndenge bapekisaka. Ba oyo mpe balingi bagarde
image ya bafere na bango baoliga kabelo apekisa mpe na nkombo na ye alobi nkombo na ye eza marke nkombo na ye enregistre na registre ya commerce na kati ya Belgique mpe na Angola azokende esala yango mpe na Kinshasa. Donc nkombo na ye oyo akotanga yango meme avocat na ye akonfirmaki ye bakopoursuivre motu wana bakoporte plainte. Aloba ntango apekisi bato mpe batika te ntango aloba koporte plainte sur et certain ameka mpe koloba koporte plainte ata toyebi te ou bien ameka te. Mais problème ezali nde baargument nini oyo ezolakisaki soki batangi nkombo na yo na justice eza danger. Balobeli nkombo ya marke na yo Kofi eza danger. Balobeli nkombo ya Olga eza danger. Balobeli nkombo ya Karine Mokonzi eza danger. Donc na justice ntango kokende avocat kozwa mbongo mpo avocat eloko balingaka yango wana likambo akokoka na oyo akokoka te mbongo dossier na maboko mbongo na poche. Me baoyo batelemi kuna bango bakofungola mokanda bango bakotala baarticle bakotala loi pesa biso baargument lakisa biso bisika moto abuki mibeko mpo kokoyano kaka boye teke ngai papa robo nalingi batanga nkombo na ngai te. Baloba ok ça va kotisa dossier okotisi ntango okokotisa ok tozwaki dossier awa batanga nkombo na yo te loba na biso na likambo nini ezokontinue bakonvoke motu wana ye yo sikoyo makambo no wana na makambo motu wana asalaka oyo nyonso kolakisa eske eza na loi na mibeko oyo epekisi nayebi te. Neti ya Kofi de Braza tout d'abord ase présentaka teke Kofi Olomide rien. Donc ase présentaka Kofi de Braza pe azo imite kutu te azo jouer rôle ya Kofi de Braza na humour ya image tozoi na image neti Kofi Olomide azosaka na image ya Kofi Olomide te mazo jouer comédie na image ya Kofi Olomide na landa Kofi Olomide ye moko aloba kaka awa na internet na monango aloba boye nazomona bato bayimitaka nga me soki ozomiimite ngai mpe zala omoi bogara. Donc Kofi de Braza Kofi amona ye deja aloba teki atika aloba zala bogara siko Kofi de Braza aza kotia libandia kokata suki to kodegize neti azanga suki aza kobima neti koko ping pong aza kobima mpe désordre. Alors Kofi Olomide le grand mopao aye kotiela biso suki autrement dit perruque. Kofi de Braza ye atie te suki na ye siko atiki yango esangana madefu. Donc abimi bogar oyo le grand mopao asengaki bima bogar.
problème inde na ba image yango bango de Kofi de Braza na Kofi ye moko Olomide Perik na suki ya solo ezo compliqué à part ko compliqué Kofi de Braza na kati avion azokende Paris daba Willy Musheni babeti mwa gag bango tu bayibi na gouverneur ya Kinshasa Gentili Ngobila ye pa beti babeti mwa ba gag siko place wana bureau val emonaki yango alors soki baza na likambo mosusu ebombama ebongi babimisango soki penza baokende na tribunal po alobi bamain noire bazali kuna donc makambo oyo Kofi de Braza asalaka bamain noire batraître bazali wana na nsima na ye bandeko bureau val soki elobi bongo bakoza mpe na bapreve mpo eza mpe normal Kofi de Braza ndenge amata bongo bato mpe balingaka Kofi te olie bapekisa ye tika kosala Kofi kosalela Kofi biloko ya boye ezokende bien na image ya Kofi bakokoloba ne continue biso tokokɔta na nsima sikoyo okobebisela ye image mpo makambo Kofi de Braza asalaka ebebisaka image ya Kofi te ti lelo na mokolo lelo oyo tomonaka me soki bango bapekisi ntango mosusu bazali informe bamain noire moko baza nde na sikoyo na nsima bazolinga babebisa image ya Kofi na mikolo ekoya wana c'est possible mpo fo koyeba bango ntango moto amati lokola Kofi de Braza alors bato bakokolanda ye bafanatike ya Kofi bakokabelaka ye mpe bakokosepela na ye mpo soki Willy Musheni asali ne mwa snipe na foto na avion na gouverneur Gentili Ngobila alors seki basali yango mpona image ya Kofi no mpona Kofi Olomide donc kote kuna nde fo baloba me lokwana balobi te balakisi biso mabe oyo Kofi de Braza azosala te neti nga papa robo ti sikoyo namoni likambo bakomemela ye na justice te kopekisa ye oui bakopekisa soki ye mpe ayokeli bango atiki na ye ti soki mpe alobi te nga naza humoriste makambo na nga ezokende bien boye akontinue sikoyo bango mpe so babi tokoporte plainte baporte me baargument nini ekotinda bakanga ye Kofi de Braza aza mpe na Braza aza na Kinshasa te na Zaire te aza na Braza na terrain na ye na pays oyo ya bango nayebi te bandeko tala toporta bato plainte me koporte moto plainte elakisi te ke makambo porte moto plainte réellement fo bakanga ye non donc fo likambo yango ezala mpo bokokoloba ere moko abetaka banzembo neti Kofi en tout cas abetaka te ayembaka ndenge motu tu akokoyemba bato babetaka banzembo ya Kofi baza ebele bakosakosa eza ebele ebetaka na babar
na barestaurant kaka na kati ya Kinshasa, na Lubumbashi, na Goma, na Matadi, na Poto, na Nganda-Jonga, partout. Bakosa-kosa ebetaka na komba Kofi. Ebetaka na konti empire eyali. Tina Colombia kokende. Na Colombie penzako. Okomona batu basala groupe. Colombien. Batia bafoda pepe kale partout. Balobi idole na bango yewana. Balandaka makambo na ye. Eza pe reconnu na succès. Donc na Colombie. Mexico Kofi de Braza. Asalaka ba humour. Na quelques morceaux où ils ont permis. Permis totalement. Na être humain nyonso na mbwa. Akokosala ngo. Abimisaka pe sindi le kier ne wana. Ayembi pe. Donc, eza humour. Na ebite tsina. Ba porter humoriste oya Kofi de Braza plainte. En tout cas, na ebite na kamwe. Bureau ovale, bo raisonner bien. Soki nde ndenge bolobi, ba sous-marin bazali, makamuso eza ya kobombama. Alors, botiela biso na mesa. Po biso en image, Kofi de Braza, bandaki, tia ye poto, tia sali ba humour na ye, akamati avion kiti na Brazzaville, ba yambi ye avec honneur na kata Brazzaville, avec banderole, na ba fanatique na ye, mabe moko ya wana te. Oyo justice, akosambisa ye. Ezate. Akangami na kombo moko, mutu moko, kaka Kofi, mais idéologie neza bongo. Kofi de Braza. Idéologie na ezate ke. Wende sol. De Braza. Non. Kofi de Braza. Humour sur Kofi Olomide. Biloko asala. Ou bien, abakisi mwa biloko. Toi créer mwa biloko. Soki bolingi nde bosolo na ye. Apesaka ata 15%. Na ndenge ki asalaka makambo na bino. 15% mpe leki mingi. Mbongo nini ya kotsa. Apiaka ata 5%. Bosololi. Na ndimi te Kofi de Braza. Akobanga kopia 5%. Bato bateka ako lupango. Bapesaka 5% na commissionnaire. To 10%. Mais c'est Kofi de Braza. Tango alobi ke a bosengi 5%. Akopesa na ye. Atuka nga na moni te. Po ndenga aza wana. Ka papa robo. Atuka na moni likambo ya kotikela te. Ndenge nalobi kopekisa. Bokoso wana bopekisi ye. Soki epa alingi atiki na ye. Po aza na kapasite na ye. Aza humoriste. Ako créer biloko mosusu. Soka réussir na Kofi de Braza. Ako réussir na makambo mosusu. Bosololi na ye. Soka sepeli atiki. Soka sepeli te a continuer. Soka continuer. Alors. Bo porter plainte. Na motif nini. O loi epekisi. Po so bino bo sepeli te. Loi salaka makambo teke. Po bino bo sepeli te. Loi salaka po ezali mabe. Po abuki mibeko. Ezala musique. Ezala humour. Ezala kombo Kofi de Braza. Po apresentaka te Kofi Olomide. Kofi de Braza. Bon. Nga papa robo nasalani. Tokotalaga justice ango soki ozala wapi. Soki ya Kinshasa. Soki ya Congo Brazzaville. To ya diaspora. Tokotala kaka.
Bandeko, boya. Na iawa, boya, tosunda. Tosunda. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.